UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Nalingi liboso na senga na bolimbisi pona ndenge narataki ba matinée politique mibale bolimbisa ngai ezali du na mosala ampleur ya mosala oyo toza nango boyebi ke toza na bitumba monene bitumba na biso eyebani ezali contre monguna oyo aza na kombo Joseph Kabila nalobi bitumba na biso ezali contre monguna oyo tozali kobenga abengami Joseph Kabila mpona nini nabengi ye monguna nabengi ye monguna po ete wuta 2011 élection esalemaka na mboko élection asuka esalema na mboko élection présidentielle ayibaki victoire ya bato ya leader na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba au lieu asuka tawana asala 5 ans na ye ndenge constitution esengi asimba nzela akende na décembre ya mbulo etikali 2016 atingami na pouvoir bana mboka tango balobi ba réclamer ba droit na bango ya kokende na ba élection pe ko vivre alternance atindi milice na ye eboma bana mboka likamwana esalaki tutopane na kati ya mokili mobimba boyebi yango nazo rappele bino eloko te esengaki bamupe bato baza tema ya mawa soutenu par le Vatican na communauté internationale mobimba esengaki baya ko proposer plan ya paix po tokoka kobima na mobulu oyo Joseph Kabila na baninga na ye ba flatteur na ye bazali kolanda landa ye na sima pe kokosa kosa ye il esengelaki sikoyo tobima na libulu wana yango ba proposaka dialogue oyo ya centre interdiocésain dialogue wana ezalaki faiblesse te na lingi na loba yango lelo pona yoki bilobela trop lelo lokola ba saboter eloko yango ya dialogue ba résultat yango lelo tobimi bato mabe biso bato rassemblement alors que je me souviens très bien le 31 décembre 2016 ezalaka mokolo ya feti Congo mobimba ba congolais nyonso basepelaki po trouvaki solution na crise politique oyo ezalaki ko frapper Congo crise politique oyo Joseph Kabila na baninga na ye ba malanda na ye crise politique oyo ba créaki de toutes pièces pour permettre ye atikala na pouvoir s'imposer na biso contre volonté na biso nazolo bango po esalinga pasi koyoka bana mboka bazolo balelo no bino mutu bopesaka ye un an wana bomoni sikoyo bino mbotie biso na pasi totie mutu moko na pasi te tango tokendaka na dialogue wana nalobi yango bien ezaki initiative ya bamupe bato ya mawa na initiative ya communauté internationale bomonaki ke epesaki résultat po résultat wana tondimaki kozwa yango po toboyaki makila ya bana mboka etanga lisusu lokola etangaka le 19 septembre le 20 septembre d'ailleurs totikala na bilembo minene awa na kati ya permanence na biso tolingaki lisusu komona basene wana te yango tondimaki main tendue oyo ya ba évêque
tokoka kozwa solution pacifique na likambo etali Congo. To signaki accord wana, accord ebandi, to bandi ko discuter pona koluka ko appliquer yango na likambo babengi arrangement particulier. Pendant que tozalaki na masolo ya arrangement particulier, likama monene kweli biso, président na biso Etienne Tshisekedi azongisi molimo epa ya Yahweh. Likambo wana e bouleversaki biso ya solo, ti lelo tozali pe kaka na pasi pe kolela po boyebi malamu te tokundi ye nanu te likolo toujours ya ba manœuvre ya pouvoir na kozongela yango sima. Alors pouvoir ya Joseph Kabila est profité pensant que le roi Etienne Tshisekedi akufi bana na ye batikali batu pamba. Donc bino botikali batu pamba bosili mino ya solo wana kanda na bino elendi bolingisko Joseph Kabila tika aseko na seko boye bisaka ye yango mikolo nyonso po ayoka yango malamu. Tozali awa pona kotikela ye lisusu ebonga te. Tango tosali arrangement particulier to perdre leader na biso boyebi malamu bango ba profiter baye kokote la biso na ndako ya rassemblement babendi quelques individus. Ba individu wana bazupe courage ya komi benga rassemblement bis. Alors que rassemblement ezali esalemaka na 9 composantes na Genval, na moko esalemi après selon volonté oyo déjà président na biso exprimaki de son vivant. Baninga o bazalaki wana bazwaki temps ya ko signer nini acte d'engagement Genval te bayaki ko se regrouper na lingombo babenga allié de l'UDPS. Bangonde ba salisco 10e composante parce que bazalaka na Genval mais ba signaka te. Alors baoyo baye ko benda ya moko pona likambo ya positionnement nanzala bakei kuna bamibengi rassemblement. Lelo na ki rassemblement na bango bakomi ko potana, bakomi ko bomana, bakomi ko liana. Et la kisi penza que bakendeki kuna pona ba poste, bakendeki pona kosa et la peuple te. Po bao baye kozanga ba poste wana bakomi siko kofinga baninga. Voilà ba aventurier o tozaka na bango o nzambe asali que bakende pe libela. Alors bandeko wana bobo sanaka jamais bakombo na bango po bango mutu basali que accord oyo peuple esepelaki le 31 décembre 2016 ekota lelo mikakatano. Bango mutu bakei kopesa pema na régime oyo ezali déjà finissant. Ezuma pema, ezuma illusion que Kabila kovanda lisusu seko na seko. Kasi biso tolobi que tokotelemela yango. Tant que tokozala vivant, Kabila akovanda seko na seko te na mboko yo. Tosi tozwa mutu moko azalaka seko na seko, mais akoka biso te. Ezali yetende akoya kokoka biso. Tant que peuple congolais azali debout, akolonga biso te. Alors, to continuer, tozali na kati ya kokoso na la kisibino, c'est-à-dire accord ba débauché, bana ya rassemblement au bazaki faible, balandi ba bilengi o ezalaki kuna. Lelo mboka ekomi na pasi makasi koleka.
bango yo bazalaka kofinga tongo pourquoi bazui chakuna bango batie na TV mondela saka na biso te mondela tika ingérence mondela sala boy lelo bafukameli mondele atinda ata mwa omuke bakoka kobika nango mondele pe mayele leka ayebisi bango avant topesa bino mbongo bolakisa biso que stabilité politique ezali koya liboso tozokende wana. Ça veut dire en d'autres termes rassemblement ya solo ekotana lisolo wana. Comment que rassemblement ya solo mutozo kamba mboka pezo mema yango na ba élection. Parce que bayebi yango malamu soki ezaka kapona Kabila ye moko élection ekozala te. Na banzi bolandi mikolo yo makambo esalemi à travers mutu oyo Kabila tie kabiliste lokola ye mutu na ye kabiliste o atie na seni Nanga Corneille azali ko provoquer bana mboka ngana ingina ye bisaye boye ndeko nanga poto sambela kanene église moko na lingina ye bisande konanga ala kisabolingo na bana na ye bana yo ya bota azali jeune avenir na ye zana no molai soki alingi akoki kondima compromission ya ndenge o azako sala wana te. Comment voulez-vous que ozako loba élection egozasu na 2017 te nazali incapable ya koyebisa biso ekozala quand parce que avant à conclure que l'élection ekozala noté c'est qu'on suppose qu'à salaki étude ya makambu atali à quel moment élection ekozala mais comment koyekoloba ekozala na 2017 te sans koloba date oyo akota élection c'est tout simplement parce que ordre euti na kingakati ton a GLM na ebité place eutelaki mais ba ebisi que changer makambu élection ekozala te kasi biso tozoni feli eboyi soki élection ekozala te alors Joseph Kabila pa ekozala te. Corneille nanga boye soki élection ekozalate avant le 31 décembre 2017 alors Joseph Kabila pa ekozalate tokoki lisusu kondima basakana na bana mboka te basakana na mboka na biso Kongo te. Bikolo nyonso oyo Afrique lelo ekomi ko comprendre tina ya développement bikolo nyonso kotambola na tambole mingi mikolo yo na Afrique pona kokende kokutana na bandeko na biso parce que o batikali bazo soutenir lisusu bozoba oyo eza na mboko yo ezali kaka bandeko na biso ba africain alors lokola bazao kosa bango na pouvoir oyo ezali en place. Il fallait tout le cas, mboka na mboka, peut aussi liciter pour continuer, kokende koyebisa bango vérité ya makambo ezali kosalema na mboko oyo. Mais tant que tozo kende kuna tozo mona penza ke mboka wana bamboka ngo eza na ba souci ya peuple na bango. Bana bazo kende classe malamu na ba condition ya bien. Misale ezali ba salaire ezo futama, ba chômeur bazo lutter pour na kosilisa ba chômeur. Mais awa mboko yo ezaka kakobakisa ba chômeur. Mboko yo ezoboya kofuta bato ya misala o bazosala déjà mosala. Mais to continuer de eti wapi. Et surtout que baza ko que mbongo ezate. Alors que bambongo wana toyebi esika kendeki. Likambo ba passeport o to likao. Toyebi que ba passeport mbongo ba passeport famille à Joseph Kabila. Botala na ba contrat minier tout ça famille à Joseph Kabila. Bakeko fouiller na ba compte kuna na Panama o ba bengi Panama Papers mbongo etondi kuna ba milliards
Est-ce que Bango Bazaï est héritier, il y a des milliards? Les Ambongo à Congo. Alors, au nom de quoi il faut continuer à attaquer comme ça? Yango biso to lingi les sous solo kwanate. Tozo loba na bosembo nyos. Et c'est pour ça que naza ko sensibiliser bino. Toko lemba pe ko sensibiliser bino te. Kala mingi te na fin la semaine prochaine conclave il y a rassemblement et ko salem. Tango toko sili sa conclave wana. Toko pe sabino mitindo. Mbaloyo tolingi biso na bino tozala elongo. Ezala te que tolobi eloko to pesi mot d'ordre tozomo na mobilisation te. Toko sala mobilisation toko kita na ba quartier, toko kende na ba province. Toyebisa bana mboka que toboyi exploitation, toboyi colonisation, toboyi dictature. Na mboko yo et c'est là et kozonga lisusu te. Toko tele mabiso banso, toko tele mela pouvoir oyo le 31 décembre au plus tard parce que on a l'obité que tous est là le 31 décembre tout là la première. On a l'obité le 31 décembre au plus tard. Il faut toyeba solution oyo kozanambo kanabiso sans Kabila. Nazakoloba, avant le 31 décembre au plus tard, il faut qu'il y ait solution au Yogozalanambo Kanabiso sans Kabila. Ça veut dire que Naba calcul Nabiso Banda Lelo, to compter les sous Joseph Kabila T. Azali n'a droit ya ko se présenter les sous-soutés. A désigné dauphin na ye, toye ba ye, to banda ko bongama to kende na ye na maponomi. Mais il n'est pas question que Toyo Kalso sur le solo ya Joseph Kabila comme président de la République ya Mboko. Naza koloba yango parce que ezali non seulement constitution, Mutesengi, mais en plus de ça, accord politique auto signaki le 31 décembre 2016 dans le centre interdiocésain et permettant qu'il y ait à Zoua 1 an où la route à la locale d'élection et ça m'a dit tout le monde, tout le monde, puisque déjà ça dit 5 ans, tout kaka. Mais pendant, condition et Rosalanini, pendant cette période, Dieu a couru pour se présenter les sous-soutés. 2. A coquille pour changer constitution par référendum ou bien par voie parlementaire. 3. Gouvernement et Kozanamaboko, il y a opposition. 4. Commission, Conseil national et Kosalema, il y a suivi pour Nakolande la Makamignon Soana et Kozala dirigé par Mouton opposition. Il y a rassemblement. Donc, Nyon Soana et Zalaki, ba résolution autozoaki. Donc, Azwaki moi paiement, malgré le fait que yé Moutoza responsable, il y a situation oyo tozali na yango. To boyaki makile tanga to pesi occasion, mais tala kaka le même la même personne a yé sous ko saboter li sous moi chance au to pesa qui ya ko continuer. Yango biso to lobby et sili to lembi patience na biso ekomi na suka na yoki bango moko lokwa bazo banga babando tambusa sango ya 3e dialogue na lingi na lobanda bino awa na courage nyonso pe vérité nyonso likambo ya 3e dialogue ezali te. Troisième dialogue ezate pour eloko koloba na 3e dialogue ezalité. Makamunyo soto sto lobaki yango na dialogue ya solo esamaki na centre interdiocésain likambo ya kosolo la lisusu ezate. D'autant plus que
batango balakisi mauvaise foi na bango, alors tokoki lisusu kovanda na bango te. Tokomi kobeta siko lisolo ya kolongwa na bango na kiti. Soki tomoni manœuvre continue, tokobenga na bango na makasi. Wana ezali likambu oyo etalaki mwa rappel na salaki ya esika touti na esika tokomi lelo na mama na biso mama Marthe. Ezosala pasi po Etienne Tshisekedi azali icône, azali symbole. Président na biso a sacrifié ki vie na ye, a sacrifié ki famille na ye, a sacrifié ki biloko na ye pona intérêt ya peuple congolais. Wuta na Zaïre ti ko na Congo. Esengeli peuple na ye, mboka na ye ekunda ye avec honneur et avec dignité. Tango akufi période on a tozalaka na dialogue nazwaka téléphone na sali effort na bengi directeur de cabinet ya Joseph Kabila on a ebisayi touti kozwa sangwa mawa président malgré que na yebaki que bazalaki pe kolandela côté kuna bazalaki pe kaka na nouvelle wana Nangana sa makambu officiellement. Et l'équipe Nicolo va s'ali communiquer, va lobby, va présenter ma condoléance, va lobby, va kozwa makamunyo soit en charge, va décréter deuil national, donc 3 jours de deuil national, va kozwa en charge, va funérailles nyon soit. Et Zalaka début février le quoi boye bibinomoko puisque ils ont communiqué officiel. Ça fait 5 mois que Basali ata et l'autre mon côté. Les alliés collègues langai kotala ba être humain le quoi biso Basali na considération même pas na ebende. Et na kati na bango il y a eu des gens qui étaient à l'UDPS. Le quoi est ministre de l'Intérieur, Azalaka président fédéral, il y a eu des personnes qui ont Maniema. Azalaka président fédéral, na la kisa écoute ma photo, photographe nabiso, otoyebi mingi, otoyebi malamu chako, akanga déjà la période de la conférence nationale souveraine. Tango Azalaka pemena président. Même pour la considération wana, Aza même pas na yango. Donc, la linga qui n'a rétabli une vérité. Ce qui est l'autre condina nous condité, ça n'a rien à voir avec la manœuvre quelconque politicienne. Et Zalinde Kobanga, bateau Bazako Banga. Bazali la situation, il y a Moïbi. Moïbi, ce qu'on veut le voir bateau. Moïbi, si est que bon. Kolo elo kwa zoya akolinga telema na te po ba confondre yango wana to ba kolomboka alingo zonga aya ko pema libela baza ko banga po ba yebike ba yiba ebonga wana za ya bango te ba rouge pas ba nini tout ça ba filmer bango ba dengani secrétaire général Jean-Marc Kabound baba na te pe ba non désormais Félix Tshisekedi Moutakomi Sikoyo, secrétaire général à l'UDPS. Oh. Mais vraiment, on est allés bon. Mais et puis, là, il a dit que le monde est un théâtre. Donc, comprendre. Donc, on a eu Sabine, bon, on a pas cité. Secrétaire général Nabiso, c'est Jean-Marc Kabound. Et là, on a échangé. Akei Mobembo, Akeko défendre le Kambo Ekolo, il faut tout sembler là, Mobembo né le Kamalam.
Bolanda, ba biloko wana ya aventure te. Qu'est-ce qui se passe? Wana pe on a droit ya goye bango. Na ibisi bino que bandeko oyo ebele baki na kati na biso, enfin ebele ndambo baki na kati na biso, balembaki nzala, balembi chômage, babi bakende. Bakei balandi soi-disant bomengo, mais bomengo n'est en a courte joie. Et pour vous me later. Bakei balandi soi-disant bomengo, mais en fait bakende ko boma peuple congolais. Pour esika bakei jamais bako permettre bango basalela peuple mosala. Merci. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. La recette Labino, deux de la congrès est parti. Deux de la congrès est parti. Merci pour la confiance. Et Sengeli donc, Boye Bake, parti Labino, Ezali dirigé parti Nabino ezali na bakonzi na yango baya koko sabino te boyo kabiyoka yokate bino mutu boye baka ba traître ba collabo bino mutu boye baka bango oyo boski boye dit que à trahir cause na biso bino moko bo s'occuper na ye bo s'arranger que aya lisusu awate. De lui qu'il s'agit, Yemoutou Azali, base ya ba malheur nabiso, ba souffrance nabiso, Azali ko bénéficier la complicité ya Banamboka, Joseph Kabila, Azali na ba stratégie misatu. Stratégie à Liboso, Namona Banisco Onde Kolembisa, Ngopo, abandaki nango depuis 2015. Stratégie à Liboso, Ezali, il y a référendum. Ce qu'on a ici référendum, la constitution, tout le monde à zéro à se positionner. Le col a CENI, Ezali, moi et l'autre, mon instrument, mon raison à ma boque, à coactionner CENI, à ça il y a scénario, n'est-ce pas en 2011, na Mouto Alelagi na Monokambo Kawan. Voilà le premier scénario. Deuxième scénario, ezali ko tozali ko vivre lelo. Nambo kanabiso, o ezali ko sala pasi mingi, ezali ba massacre, ba tuerie, tozali ko vivre, ezala na Kasai, ezala na Nord Kivu, ezala na Katanga, ezali ko kende ko se généraliser wana. D'ailleurs, selon l'information nabiso, tozoyo kapé que ba événement misusu malheureux et koki kobanda na ba Congo. Yango nazo raté occasion te ya ko dénoncer yango po baloba soki omoni ndoki ganga belela. Yango toza ko belela po oyo bazali ko bongisa pona bandeko na biso ya ba Congo esalema te. Po kuna pe lisusu ba bongisi pe lisusu makambo. But nango ezali nini? Mobulu ekota partout, élection ekokosala le matin. Comme ça, communauté internationale ekolukanani, ekoluka mutoyo azali na armée, na police. Pour yende mutu ba pour nini l'opposition na biso oyo tozali ko vendre déjà la communauté internationale mais surtout le peuple congolais ezali boy. Le 31 décembre et peut-être même avant, hein, mais bon, avant Togoyeba, mais avant comme il n'y a pas de date, donc on a fixé. Classe politique congolaise. Et ali scénario oyo et Salema Ginabu. Mutu moko a quand même un peuple kaka na élection. Ye mosala ni bozala souka. Bozela.